Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mercredi et là, mon abonné magazine quand nous besoin de mater pour informer bino. Dès que la qui s'abonne, on va voir réalité à vie à Kinshasa. Le mercredi 20 janvier 2021, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a décidé qu'il y a zando ya munene. Tout ça est constant. Est-ce que Mobeko ya gouverneur batosi yango? Reportage de Alpha Molenda na Deborah Bola. C'était prévu le mercredi le 20 janvier 2021, grand marché et Kangama. Pour une raison, il y a la salité peut réhabiliter ba pavillon nyonso. Na yango magazine KNB ekitaki sur le terrain pour na kosala constant pour na décision oyo gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila azwaki. Kasi ya kokamwa eza que zando ekangami te batu bazoteka pe mouvement eza kaka lokola mikolo nyonso. Tosukaki kaka na constant te. Tosolaki pe na bayeba kaka na zando pona koyeba pourquoi zando ekangami te. Okangi pavio osali, okangi pavio osali, eza tika mbamo buka batu yo lesa batu. Yo pia batu mbon. Mais otia chômeur, to otia bakuluna na kachavu. Te balaxi bisote nande ni to yoki si bateka ngo siko to kende wa. Kuna espace wa. Espace ona fulu ala pesi batu. Jean-Tini aluka bisika bandaka ndamda pavio ko akanga so sala to boita otia preuve. Mais ota na fulu nesa satende koti ata mona teka kwa ko benga na ba. So benga na bakuluna bakoti. Toza quand même ba congolais toza ba étranger te, toza ba nyamate. Bango ze bana buzu to na buzu biso luka oluki okolesa ndaku na oponda ko ne sauver. Mais ali wana so niza ya kokanga to boite so ki salité to boite. Kolongola salité wana eza petit problème. Deux jours pas ma salité ko kipe aussi. Mais idée ya kokanga en tout cas s'il te plaît papa maman. Espace nini? Marché central bande poka mo peut-être que marché c'est kangama. Tous les 24 comme la Kinshasa et to vivre ba marché nini o yakaba o ya kamnani kalembelembe na cabine est-ce que on est à onzi on est zandu de yema ba marché pirate mais yema ka to marché pirate net obo maka zandu batu ba kota na kabamba nani kabinda na kalembelembe et simbate bati kabiso to vanda kolongola salité za petit baya ba longola salité soit qui soigner baya ba soigner ba toilette ka isili mais ko kanga tuka bolimbisa boyo ka biso mawa to na mboka na biso to na droit soit qui droit on za la mabe wana mabe mais soit droit ya to vivre en paix à l'aise na mboka na to vivre ndenge mundo da vivre na mboka na te ba espace wana eza insuffisant par rapport ya peuple au baza na marché central. Marché central na ba marché oya mike wana batu nyonso baza na marché central ba okokanga ba marché o bango ba salité to boyite ba obi bien ba okanga marché za salité ko bongisa salité wana est un petit problème ceux qui baza na besoin vraiment ya ko bongisa bazwa ta ba pavillon ndambu bakangi oyo babongisi bakangi oyo babongisi tokoboya te mais subitement boy okanga marché mobimba oyebi okoboma combien de foyers to confinement tozangi na bambongo voire même kolongwa bandaku tolongwe même bandaku pokaga na confinement tozongi sous tokomi ko banda sous ko reconstruire bozwa lisu bokanga biso sous poto cha biso wapi poto suka ndenge nini pardon vraiment mokonzi botel la biso makambo botel la biso vraiment makambo yo toza mibali toza ba jeune toza ko débrouiller ka awa na marché toza na misala te soki bokangi wana bobomi biso bobomi pe na ba foyer na biso to banda ko sala kuluna to banda sala ni lobby to ça qui marche na biso ba panzaki biso malgré to ça qui m'a très malin ba mde musu ba sala marché ba ndeko musu ba ngi ko mona mama présidente to soleil qui na ma présentateur ba tsaka biso bozonga bozala kimia bokende botanda apesi so promesse bande ko musu bazonga jeudi bakende ko solo na bango yango moni lelo toza na kata marché tozoteka pena toza na kimia nyonso tozobanga so eloko te donc tosengi na bakoza moka ba raisonner bien ba marché ba selon ya bisote ba marché ça ba lupango ba to demi mais pavillon mo ko na marché na e ko tana zando na zati
marché itaga eza mukie même carton ekoraté marché on va sena na 24 eza mukie eza mukie so bazana souci batonga zanu réellement babongisa zanu pavillon par pavillon tout ça d'accord pour na bongisa zanu eza pour intérêt na biso so kangi pavillon 1 malé mosi so ba mazoboya c'est bazana intérêt mo boye o bazoboya ko bongisa zo pavillon par pavillon tout ça prêt pour na bongisa zanu pavillon par pavillon pour ça biso eza boye kabile le père atonga o ya liberté ye pe akele ko tonga o ya ye po atable ba ko tra mboka oyo biso to ko longa po ezali compagnie na confrère bato boni bakufaki ebela bato ya bomisisi balinga soto kuti bango te pona makamba zandu yeli ngo ba solo lisusu place abane kangami makamba ebele o eza compagnie ya ba compagnie o pona nini mama pesa ki bino ba place bo kende bo vanda bo tekaka kuna na tanda batongela biso toko kende kuna te asala biso ya sika ndenge kabila sali ya liberté to mona ngo asala biso étage a to kolongwa te ba compagnie nyonso eza na Kinshasa eza na compagnie moko te eza na popularité o bazana kati ya zandu oyo lelo avant kosala eloko faut ko prévenir population oyo boko réflexionner ngo toyebi te financement et outi wapi dire ya travaux toyebi te e kosala mikolo combien mbula boni toyebi te sibitima kaka ya koloba bref bazane loko balia mbongo bato bazo kosa kaka même ba fulo bazo filmer wana babengi bata ba immeuble bata ba cité bazo ya kobwa kaka ba fulu na butu etonda pona nga nazomona te naza pe na ba preuve mususu ba site oyo hôtel de ville tokenda kobwa ka ba fulu baboyi biso tokenda kobwa ka ba fulu entre temps bazotinda bato na bango bayaka kobwa ka ba fulu place aux ande de bwa ka ba fulu po baloba kaka ezande ekomi salité yango tozokanga wana eza raison te so tosillonne na ville province ya Kinshasa tobandi kaka na hôtel de ville place ya bureau na ye baflaque do ezalaka wana bafulu ezalaka wana toyebi te tozwa boulevard oyo boulevard Lumumba ekenda ti aéroport bapaya ndenge na ndenge bayaka totala salité eza wana bango bamonika azandu le 20 janvier ndenge babaki na biso totika zandu zando ya falama tikela biso eza kutu ye ngobila ngoti abotamaki zando ya yebi yango te si mama na ya tekaka wapi na zando yo te bongo ye lelo lokola zuki bokonzi na ye biso totika zando ya monika keza salite zando bongo hôtel de ville na ye azomona ngo nanu te ba matete ba gamba bisika nyonso salite tina ba cité ba ebale azomona ngo te bafulu nyonso oyo bakanga tango bakangi zando ata fulu moko balongola te etikala kaka bongo siko changement eza wapi entre Kimbuta na oyo aye kokota susu changement na biso eza wapi eza bambongo na bango moko ya poche soit eza mbongo oyo ekosalaka misala ya mboka po biso tozala bien bino pe bakonzi boyoka population mawa marché ya zandu ebokolaka bafamille ebele misala na mboka eza te bozwaka temps ebele pendant confinement pourquoi pas bobongisaki marché boyoka pe likanisi ya population ya kobongisa zandu pavillon par pavillon mais akokanga nyonso nde baboyi Kinshasa eleki partout. Informateur honorable Modeste Bahati Lukwebo asalaki conférence de presse mokolo ya lobby mardi 19 janvier 2021 pour na kotalisa misala oyo déjà esalemi pe oyo kosalema et de la presse internationale. Informateur oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autaki konome kalamingi te honorable sénateur Bahati Lukwebo asalaki conférence de presse mokolo ya lobby mardi 19 janvier 2021 na Kinshasa pour la kolobela sur ba adhésion massive ya vision ya chef de l'État ya union sacrée de la nation na oyo etali union sacrée comme dynamique consistant oyo koiko consacrer candidature unique ya président Félix Tshisekedi Tshilombo na présidentielle ya 2028 Bahati Lukwebo à mettre en garde ba oyo nyonso bazali koloba mwanza pona ye a qualifié yango escroquerie pe alobi ezali flatterie politique boyo kandenga lobi alobi tozali na démocratie il faut éviter escroquerie pe flatterie politique. Informateur Modeste Bahati Lukwebo a affirmé que union sacrée ezali regroupement politique te kasi ezali plutôt selon ye cadre oyo ezali ko permettre na ba congolais oyo balingi ko partager même vision pe ko travailler ensemble pour na intérêt ya peuple congolais kasi na question oyo etali ndenge nini
azali ko se préparer pour na koyamba pe kokutana na bandeko ya ba parti politique mususu surtout ba oyo bautaki epai na ye na AFDC pe bakatisaka na ngambo ya FCC. Akoyamba bango ndenge nini? Eske akochela bango bakal to akoyamba bango na ndenge ya kimia po na kokolisa union sacrée de la nation? Boyoka ndenge lobaki nakoki kotia singa na kingo te. Donc oyo bakoya baye tosololi soki oyo bakoya bapesi ngai libaku ya kokokisa nombre ya majorité nakosepela mingi, kasi tolingi bango nyonso baya parce que même so olingi kotikala na opposition kasi il faut ya koloba ngo ke ngai nalingi natikala na opposition. Donc pour répondre na invitation eza kaka légende ya bato oyo baza bien éduqué eza bongo te. Alors pona koyamba toza na ba méthode ebele pona koyamba, mususu bakoya na groupe, mususu bakoya na caucus provincial, mususu akoya ye moko. Biso toza na besoin ya bato nyonso oyo ye moko toyambie so asigné fiche na biso tosepeli. Oyo bakoya en groupe ya regroupement ou bien parti politique toyambi bango so iba signé ba fiche ya adhésion na union sacrée tosepeli. Mususu so iba ye na cadre ya caucus provincial tokoyamba bango. Donc to exclure ata méthode de mon côté. L'essentiel tokoba ti na résultat emonana na suka musala na biso. Sikoyo pona ba oyo ndenge nini nasi na lobeli yango ete biso topesi bolimbisi na ba oyo balongwaki pa na biso. Toyebi ete mingi bazalaki menase, mingi pesa yi bango ba promesse ya ba poste bambongo et tout ça bolongo kuna epa ya bahati bosala oyo ya bino AFDC allié. Mais boyebi mibeko ya mboka elobi ete soki parti songolo esi ezui appellation AFDC allié, eh bien mutu mosusu akoki kozwa appellation wana te. So olingi kosala na bahati te, ok okeli ya yo parti politique, c'est plus simple. Mais okozwa mandat na biso te, ovandela yango, odonda nango, ozwa ba avantage bongo sima obanda ko critiquer. Ngana lingai kotanga kombo ya mutu te kaka Israel mutu atangi kombo ya ndeko moko awa be nayokaki kaka ndeko wana nde abandiko kolo akomisi ko Tshisekedi koleka batu nyonso ako tomesana makambo wana pona biso tolobi ete meme oyo aza koloba ba député na ye nyonso basi bazongi à part mwasi na ye parce mwasi na ye aza député ye mutu a remplacer ye na parlement encore que makambo wana il faut tosilisa yango na ba réforme tozosala. Pour un rappel, sénateur Bahati Lukwebo azalaki désigné informateur na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 1er janvier 2021 pour na identifier nouvelle majorité parlementaire na kati ya Assemblée nationale. Dossier à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. 13 rebelles bazalaki neutralisé na ba FRDC na Irumu na province ya Ituri mokolo ya lobby mardi 19 janvier 2021. Forces armées ya République démocratique du Congo bautaye komene mokolo ya mardi 19 janvier 2021 offensive moko contre coalition ya miliciens ya coopérative pour le développement du Congo, armée de libération du Congo Codeco bar ALC, Front patriotique P intégrationniste du Congo FPIC, naba rétractaire ya milice FRPI, Force de résistance patriotique du Congo, na localité ya Djunde, oyo ezali ko se retrouver na groupement Sidabo na chefferie ya Andisoma, territoire ya Irumu na province ya Ituri. Ezali bongo lieutenant Jules Ngongo, porte-parole ya secteur opération ya armée na Ituri nde azali ko beta likambo oyo que 13 éléments oyo bazali ko appartenir na ba coalition wana rebelle bazalaki neutralisé ba utai ko récupérer p 5 armes ya ba type AK-47
pe ba munition ya ndenge na ndenge ezalaki pe récupérer na ba force loyaliste. Consécutivement na ba opération oyo ezalaki lancé na ba forces armées ya République démocratique du Congo pona ko démanteler pe ko neutraliser ba assaillants ya Codeco ALC pembeni ya Kotoni toyaki kolanda ennemi pe toyaki kotia libanda ya masolo ennemi azalaki retranché na ba coalition na union sondeti FPIC pe quelques éléments ya FRPI armée régulière ayaki ko attaquer ba coalition yango pe bilan ya ba offensif oyo contre ba bastion yango ezali ya 13 éléments ya ba groupe armé ezali neutralisé pe 5 armes ya type A47 na ba munitions ezalaki récupéré ndenge lieutenant Jules Ngongo alobaki na bandeko ya presse. Track ya ba miliciens oyo bazali en débandade ezali ko continuer na région oyo ndenge lieutenant Jules Ngongo a souligné pe asengi collaboration ezala toujours entre population ya ba localité oyo désormais oyo ezali déjà sous contrôle ya armée congolaise bazali ko senga na population pe ba communauté nyonso oyo efandaka koto yo ba tia mayele pe ba dénoncer ba mouvement nyonso ya ba rebelle oyo ko salama koto yo po armée congolaise azalaka temps na ba attaque nyonso pona ko déjouer yango. Kinshasa et l'équipe partout. Betesco associé à la population a bien na marché 3 produits à qualité supérieure. Flocon café Natenoki. Beltesco musungi ya mboka frappe encore kaka ndenge amesana kosalela bino ba produit ya qualité supérieure. Bientôt bozozwa 3 produits oyo na kombo ya Noki, c'est-à-dire mbangu rapide oyo peto loranki kongo swalu tunanga nini yango ndeko 3 en 1 flocon oyo ezali déjà na miliki pe sucre. Donc yo okotia kaka mai ya moto o mélanger pe au lieu ezana goût ya danger ezana minéraux, protéines, calcium pe fibre alimentaire. Okanizi etili ten lisusu 3 en 1 ya café yepe aza déjà na café sucre pe crème saumon ya suka Noki 3 en 1 oyo tobengaka na Kinshasa awa ti yepe lisusu ndenge moko déjà aza na te sucre pe crème okosala yango ndenge nini zwa explication o déverser yango na tasse na yo café pe sachet na biso oyo eza sachet ya 20 grammes o déverser yango pe na kati ya tasse na yo Noki flocon pe eza Noki flocon 3 en 1 na 3 en 1 oyo tozoloba 3 en 1 eza nini na kati ya sachet oyo ya 90 grammes toza na flocon toza na miliki pe toza na sukali. Donc yo musala na yo kosala juste ya kotanga notice na yo eza na kati wana olobi ke il faut ko mélanger sachet oyo babilo nyonso eza na kati ya sachet oyo na mai oyo eza kotoka ya 150 ml et puis obandi ko bouger mélange na yo wana pendant au moins 3 minutes. Si mélange nyonso ekokoma makasi et puis au lieu yango. En tout cas Betesco vraiment musungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Ba papa ba déplorer comportement ba papa misusu bazalaka nango ata aza na mwasi na ndako me ye moko akendaka kosala wenzi. Reportage Alpha Molenga. Lelo na ville ya Kinshasa ba papa ebele bakoma na comportement ya mabe. Okomona papa azana mwasi na ndako me ye moko akendaka kosala wenzi. Toyebaka te nini nde etindaka bango basala bongo. Manque ya confiance, mwasi soki ake wenzi asalaka wenzi bien te to kaka maboko makasi ya mibali misusu bazalaka nango. Eza normalité ya liboso nano parce que chaque na mariage chaque mutu aza na ba responsabilité na ye. Mobali aza na responsabilité na ye, mwasi aza na responsabilité na ye oyo ezali vraiment reconnu dans la société sauf imprévu. Mais soki na cas moko boye ezali imprévu là on peut accepter. Mais soki eza na cas normal que mwasi aza na occupation te mais mobali akende kosala wenge wana vraiment mobali wana nde moto amaki un peu ko dérouter ba devoir na ya mwasi na ye. Donc de toutes les façons eza normalité soki mobali ya bongo asalaka wenze par rapport na mwasi na ye na
atika eza ba devoir na ye te eza ba devoir ya mwasi na ye. Non, eza normal te ke mwasi azali na mobali nakende kosala wenze eza normal te mpona ngai. Me nabalaki mpo mwasi asunganga mpe na bamisala oyo ya mitie ozotala comme ke makambo ya kolamba. Me eza te keno nabalaki ye mpo nga moko mobali nasalaka lisusu bawenze wana eza normal te nakoki kosala ngo te. Conseil na opesa bango vraiment soki ezaki basalaka ngo vraiment batika eza kitoko te bongo mosala nga mobali nakendaka mosala kolamba ezotala mwasi wana ezomona neti ke mwasi nde aniati nde mobali wana. Donc conseil ezaki na bandeko ya basi oyo bazonyokola mibali na bango bongo vraiment bayeba ke eza mabe basala ngo lisusu te. Mobali oyo mpe asalaka ngo vraiment a changer asala ngo lisusu te eza malamu te. So yakutani na ndeko na ye ya mwasi na wenze wana aosala nini aoloba mpe nini ayebise nini. So akutani na leki na ye ya mwasi na wenzi ye mobali wana koloba nini. Oso akutani na mama na ye mobali wana koloba nini. Mwasi na ngai atininga na kende kosala wenzi. Donc eza kitoko te atika kosala bongo. Bon nakoloba donc déjà bengi moto homme marié. Autant moto asa akomi marié na ninga babi abali déjà. Donc il y a que responsabilité de responsable nyonso ni parce que pas moi aussi. Donc moi si moto atika kosala makambo nyonso wenzi makambo nyonso moi ça sala biloko wana te. Aza moi ça bumi na libala pita. Bon concernant na ba homme marié ba salaka que moi ça za na ndako ya kosala wenzi eza mabe. Kimobali no eza wapi. Il faut amitié la place qui est dans mobile. C'est moi qui dirige la maison. Mobile a tiré la rame mobile. Il doit diriger ndako. À quoi ça la wenzita? Oh, moi si n'aime ta souki par un mobile. Moi si n'aime ta souki par un ndako. Tant déjà va le belaki. Oh Mariana donc mobile il s'occupe de bien, il s'occupe papa. Il est le chef de la famille. Ye mobile azakaka yazaka lokola donateur apesi mbongo mama kosala nyonso soki nde ezangi ya papa nde akoyeba nde akobakisela mama ke mwasi abeli te maladi te kaka pamba boye amifandi anganzami na ndako aotala tv ale papa ye atelemi azwi chasse ale bie kitunga akoti na wenza bandi na episa bandi na nini nono wana selonga mpenza kimobali eza suki kaka pamba boye mwasi na nga beli te ataku nalingaki mingi yango fami na nga nono baosekanga bisika na tofandi tofutela baotolanga bamasa na ngai kutu donc esoneka bien te. Eza malamu te na yo papa homme marié kosala wenze tandis que mwasi na yo aza na ndaku pe azobela te. Eza pe devoir na yo te papa kosala wenze po ntango bobalaka mwasi ezalaka po aede na batashe misusu. Tokopesa kaka conseil na bandeko bapapa oyo bosalaka bongo botika po eza devoir na yo te tika mwasi na yo asala devoir na ye. Kinshasa eleki partout. Population a déploré comportement oyo ba jeune garçon ebele bakoma nango ya kopesa basi na bango bambongo kaka na ba arrêt de bus. Reportage ya Peggy Lunga. Mibali misusu bazalaka na comportement ya mabe komona ye soki avandi na mwasi journée mobimba tango mususu komona herbe alingi bakabwana na arrêt de bus ngeye a préféré apesa ye mbongo ya transport. Misusu basalaka yango mpona mwasi ya discuter mbongo oyo ya kopesa ye te. Misusu basalaka yango na orgueil mpona bato bamona ye apesaka mwasi na ye mbongo. Likambo oyo etungisaka basi mingi boka ndenge population ya fustige mpona comportement oyo. Mibali wana baza malamu te okoki kopesa mwasi na yo mbongo na arrêt ya bisi te tango yo bengaki ye pasi bokutanaki na ye il faut pesa ye mbongo bisika na bosila na wana eza te opesa mbongo likolo ya côté ya transport soit na likolo ya moto ezalaka te papa wana baza mibali ya mabe baza mibali ya malamu te ezalaka pe bongo te papa na ngai ata eza mbongo eza moke pesa kaka bisika tokutanaki ta na nda pasi naki pesa kaka mbongo wana peti nakoki kodeklare mbongo no pesa ngai eza moke soki opesa ngai na kati na arrêt na kodeklare koma soki opesa ngai kola moto na kodeklare koma mwana deklare ezali te
mibali ya bongo baza bien te bosalaka bongo te pesa mwasi na yo mbongo bisika bokutenelaka biso ati na ndaku kopesa ye mbongo na arrêt ya bisi to na transport te okopesa ye 2000 po asalela yango nini akosalela yango nini mibali ya bongo bosalaka bongo te eza mabe titi ndenge bane okabaka te oza egosi ngo kokabila mwasi na yo mbongo te yango nde basala yango kosi na kopesa bango batika kopesaka basi mbongo na arrêt ya bisi polo mibali ya bongo na okoloba eza vraiment malamu te mobali akoki kopesa mwasi mbongo na arrêt te na mwasi oyo mobali oyo alingaka vraiment mwasi na ye akopesa mwasi na ye mbongo na arrêt te eza kitoko te akopesa même so bafande même na restaurant soit na bar akopesa mbongo wana soit so bazalaki na ndako akopesa mbongo na ndako mais na arrêt eza kitoko te mobali oyo azalaka vraiment na mwasi na alingaka mwasi na ye akoki jamais kopesa mwasi na ye mbongo na arrêt eza kitoko te bamibali ya bongo balasake baa bamibali moko bakabaka te quoi eza ke aza ye moko komi respecte te donc aza kosemilier ye moko donc ce n'est pas propre boso na oloba eza humiliant mpona mwasi aza moto oyo fo batela oprotéger pour respecter soki oza na mbongo te yebisa mwasi mama na mbongo te toko comprendre mwasi opesi ye 2000 francs na yo na ndako ntango okendaki restaurant to avandaki ayaki koede yo avandisi yo na ndako aede yo asokoleli yo basana tula na suka alinga zonga opesi ye 2000 francs ntango azomata na moto mpona amona te asutuka na ngambo bon soki transport eza plus de 2000 francs to transport eza plus de 1000 francs oyo finaki eza impoli papa soki baédika mutu bali nyonso oyo aza bien édiqué ntango apréparé abengisi mwasi na eseki apréparé na mbongo ne ya transport apréparé na biloko ne nyonso avant ke mwasi akende azonga mpa na ye akepesa na balabala te c'est impoli moi bali aza bien édiqué akopesa mwasi mbongo te na balabala temi liboso ya bato nyonso azwi bon o mbongo ya transport ezalaka te pesa mwasi na mbongo ya cachette ndenge moko kaka oyebisaka je t'aime à la folie kuna na chambre soki wapi na ndako pesa pe mbongo bongo c'est respectueux oconsidéré mwasi aza nani ndumba mwasi oyo olingi un jour obala opesa mbongo na balabala non soki tolandeli mibali wana baza nature soit mibali akabaka te aza amesana déjà que il faut pesa mwasi mwa mbongo mokie wana yango azopesa mbango na balabala na arrêt po mwasi ayeba te combien apesi c'est honteux eza soni mwasi ntango opesi respect ozosala ndenge oprojeté okotisi na restaurant olie ese biloko ntango mosu $20 $30 $40 ekomi na suka mpo akende ofina ye 2000 to 1000 francs to transport ya balabala là c'est impoli comportement wana na bino bajeune sikoyo mpo biso ekosalama te eza humiliation arespecte mwasi te puisque fiancé na yo aye kotala yo soki ozokona kotika yo kopesa transport yango oyo okona opesa na nzela lokwa amoni mutu pamba na lelo na bino nayebi te nga nango ndimango te soki olingi okabela nga moko fo pia nga bona azotala orespecte nga mete tokende otika boye ondire ntongo amoni nga pamba pe apesi oka na arrêt ntango okoti na motuka non aondimango te bon akoki kozwa na ye me arespecte ye te eza malamu te ndeko mobali kopesa mwasi na yo mbongo na balabala mpo oza korespecte mwasi na yo te soki oza na mbongo te explike mwasi na yo akokomprendre yo na esika opesa ye mbongo na misu ya bato mpe mbongo yango eza ya mokie tandis ke bozalaki na ye journée mobimba opesi ye te me opréféré opesa yango na misu ya bato donc bandeko mibali botika comportement wana mpona kobatela dignité ya mwasi na yo. Kinshasa eleki partout. Bozalaki ebele au rendez-vous pour na magazine na mokona lelo soki bosopelaki na yango tika topesa merci l'équipe rédactionnelle na biso mobimba ya Kambi Hervé Zaka double pour moi azalaki na sima ya caméra na Tansiata na réalisation puis na coordination ya Jimmy Mukendi kaka ndenge toyebisa kabine botika la toujours scotché pe branché na chaîne YouTube KNB News na biso Kinshasa et l'équipe pardon. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.